marche na Congo ko sala matin pour coalition yango ebimi zéro basango ba détruire akutu kota de nina ko simbete pour na tina seni wana te nga posa na nga et à la canette c'est l'opération seni wana de akuta lobi limwe et que la Bujumbura pour constitutionnel que Kenya tout transféré palais du peuple et que la Tanzanie c'est quoi ba député ba ya ba kutelo ko yate c'est quoi total na biso na bango mabele Congo ke ite ndenge na utuko ba Kagame ndako sala ngwa ko pietile ba kokole moi ba kotela ndako tokobela to to simba mipanga to bengala kaka to simba ba machette ba défier biso na Moïse Nyarungamu na kati parlement alobi soki boboy ko fa na biso to ko bomabilo lokola banyama opération rwandais na Congo te opération Kagame achali sous makolo la Congo te pas des élections la République démocratique du Congo. Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyoso ezwami bino betika ete kimia nzombe tata eingela oma bota mabino merci na ba kongomani bisika biso ezwami bino na bolandi penza chaîne na bino libération pe molobeli yango au sort de la presse congolaise na ko pesa biso mato itango inso na ba kongomani o bazali la social libération o to aliko solo la butu moi pour la sala ba stratégie tika nzambe ya lola apambola bilobo continuer ko s'abonner massivement na chaîne la libération boko zalaka bongo de cité batondo bakomela bilo bato boko landa numéro émission plutôt du début jusqu'à la fin pe boko partager boko liker boko tia ba suggestion ba j'aime pe ba commentaire tika nzambe apambola bino awo ezali esiko to salaka éveil patriotique ezali esiko to analyser ensemble ezali esika to ali ko mobiliser ko sensibiliser to zali bongo kolongola peuple kongola bolema pe ko tia pole ezali esika o biso la bilotolo bakabande ko langai mingi ya kolobezali kasi suite ya makambo to nango lelo bokundi ya ndeko ya kabu ya salamaki yango to ko sala pe na lombango bonti babiso lolenge wana po ete mantanga pe ya mali metolo bito ya kobeta mbela po ete ba kongomani boyeba ete nini ya mabe o to ali ko sala na malamu po ete to bongisa po to kele ko bunde tumba na ba mona Rwanda susi na biso ezali nini ba Rwanda o ba kotila mabele o ba kotonga o bazui aéroport à Goma o bazui aéroport na biso la Kasai babi na lombango bakei na mabele na biso la Goma te bakei na mabele na biso plutôt la Rwanda te bakei na mabele na biso la Tchad te bakei na mabele na biso la Cameroun te et ali bobele pa ba Congomani mabele na biso ali bobele la République démocratique du Congo kasi bango nde ba yei po ete bamoni biso babelole siko ngai na yo awa toye ko sala nini toye ko sala to sombiti na makanisa sika moko to lukolo lengeni ya kokena este ko bengala Kagame ce qui s'agit aussi de mandoki, c'est aussi de mandoki. Il y a un autre terrain à analyser. Quand on a ezui na lobaka. Ba Congolais conscient. Ba Congolais conscient. Oh bon comme on a passion, bon comme on a la mikile bapa. Oh bon comme on a monyoko, bon le bité to bunde pour le kolo la biso. Bilonde to zali ko somo la sika sika o. Bilonde to analyser. To longola la bateki pour être Congolais bomie ko na. Bande ko la ngai. To simba po ya seni. Seni dépolitisé. C'est ni politisé, c'est ni dépolitisé. Lelo seni epesi biso nini. Tango to bande ko isa ba Congomani to tika histoire ya maponami. To tika okele kolela la seni. Balobi biso banyama, biso babolole, biso na bilo banali bazana miso aigle. Biso na bilo banali ba ko bona liboso. To moni liboso ete seni oyo. Wuta bonkoko, wuta kala banyoku biso pamba te to l'indépendance te. Pamba te to zongi na bombu. Biso boko to bikoti la bomba kolela kama kama mendele ba ko pesa biso to boya na to sala recours à l'authenticité to boya na makama mendele ba memele biso ba senite ya to bunde to mato kala sola mabeka pote ba kongo mani bazo bonsomi bo bango lelo seni ngwana bloc patriotique oh nzambalola merci poete la sala droit chemin nzambalola kumba mana yo poete yo ko sakatelo baka bosolo ndeko na ngai toza ba Joseph ata boboyi bandoto to ko yebisa bino bosangani bosali bloc toko ke Égypte to ko konza bino kaka po ete maloba oyo kozwesika eza maloba ya Nzambe bande ko na ngai tala lelo congolais peuple telengani azali ko yeba lisute na yembo ko loko nina ko sala sonye kangela makolo ndenge to yemba kata ontoka bilenge sonye kangi yena makolo simebuka ye azange loko ko sala
Alors, bité, nakangamaka, seni. Ce sont les imbéciles qui ne changent pas. T'ont changé. Monta kotika la bolé mati soukate mission la bino yango la chaîne de libération. Ndeko la bila zome la bilo pole. Alors bito landa senité. Pour seni wana Félix Akocha. Pour Félix yete mtazo diriger. Bato ba ko diriger zali bongo ba impérialiste. Bomonité. Na la bito longa makama ponami. Ba beti biso la mapona masuka ya 2018. Mapona me Césarine na se yamvula. Ba colon. Ba pesi mutula bango. Baboyi to konzama biso moko baboyi to lia minera mboka ndeko to revendiquer ba droit vérité désir ne babema babomi vérité désir to tikali to bunde to tele mata la vérité désir ne pesa biso soulèvement te le quoi to batamayele ko senza ba kombo to komi na seni le pesi biso ni to kei kutulu bloc patriotique bloc bande kolanga te océan le bila songi sima bloqué qui est non le bosongo la tala lelo bloqué pesi bisonini basong sa ba vidéo c'est dans le baki ngote que bloqué et ako poya peuple congolais bloqué bangi ba déstabiliser président Eli bloqué bazong qui ne peut pas récupérer no komoko o ba moni o bango ba na ngote aujourd'hui ba sango ba lobini ndeko yem to finga ko ndeko langa talange sengo po malobo na oloba na okokisama nazana nzela ya nkolo ndeko na ngai nzambe bakosaka ete peuple congolais balebi biso po balingi te toyoka mbele ya mokeli babomi biso baye kokabola biso na bino po balakisaka bino ngbele ya moke baboyoli ya malamu peuple congolais zonga la droit chemin nzamba za na Congo atindeli bino CA de la presse congolaise po azaloko la sinzili abeta kambela po ete boyoka abeta mbela po boyoka ata boboyi chaîne oyo kokangama te océan kokufa te kino ekeka makambo ekokokisama tala lelo ndenge basango basali mission tala lelo ndenge ba ambassadeur bakitaka la FADEN tala mission bakosala bamoni popularité président Eli Maman le lengeni ni Martin Fayulu m'a dit d'accord toko vibrer le peuple. Balobi faut te déstabiliser. Mais bilo bo monata. Lelo banani ba ola ta sonyo. Lelo échec o epesa mele banani. Soki ba cheka di matoko bunda. Kadi me wana vandi. Basango balobi to sala bloc. Lelo ba mbongo ba l'enveloppe. Ba protesta ba l'enveloppe. Siko président Eli Botiki wapi malobombo kabino bato ya mayele ba loki ya Congo bo tweeter na lelo to lobala où sommes-nous comme le quoi bata maboma nga seni to kiti kwa ba che bo to na bango atele lelo kadima ko sala seni ebukanite seni ya kalolenge wana Félix a seka alobi tala peuple auto zoyer tala ndenge Félix ba comme si bato yi DPS ndenge bali ba rendre peuple congolais non to boyango biso to bataille DPS peuple congolais bo revendiquer ba droit bo longo ko kele la seni bo longo ko tala makambo élection to bunda to se soulever et loko tika na mboka ali soulèvement to banda sabotage parce que peuple est enclavé bato ba sabotage. Tout ça, la France, les Français, ça marche pour la libération là-bas. Bana Mike Jeanne d'Arc, moi, 12 ans. Abunda et Tumba, les lots fériés, ça quand on va tomber les bannes, voilà, banda et saboter. Abunda et Tumba, les Français. Abunda et Tumba, les Belges, les Colons, les Doki, les Nyanga, la carte, les Belges. Bah, on va coller comme Yoko Bisso, bah, quand c'est la Rabso, bah, Tumba B. Tout c'est révolutionné. Bande Kolanga. Malobombo, Kabilo, ni Bolingi. Tout ça, l'opération Saboter Congo. Opération Vengeance. Que l'aéroport à Goma et Zonga. Bande Kolanga Goma. Kagame a ça dans le commerce. Bilo bolo bibol. Nakasai. Na la kisibi lope malobaba sangwa mibi balobaka. Ma belle Congo qui est IPT. Parce que ça la Congo beba ça ne ko sale la yango contre volonté la yo. Ma belle Congo qui est IPT ndenge na tukolo bakagame ndako sale la ko piétiner ba congolais. Moi ba koti la ndako tokobela to tokobela te. To simba mipanga to bengala kakana. To simba ba machette. Ba défier biso na Moïse Nyarungabu. Na kacha parlement alobi soki boboy ko va na biso to ko boma bilo lokola banyama. Moto alinga bomo lokola nyama na mboka loyo ko boma yeto kotika. Allez peuple congolais to la buka. Peuple congolais to telema to tikela bango seni wana. Mais to talisala bango ke ba pona me ko zala tela 2023.
boko glisser te, boko tricher te, biso la bino fire. Et là quand on sala yango analysons ce bon na posa na. Soki bolingi ka botika peuple za litengo botila 2022. Yango to koti accompagner Félix, accompagner bango, tous à la système accompagnement, peuple atika ka koyemba, atika ka okenda seni, entre temps mapona meko sala, ya be malumalu, ya batolo so baleka, bateka Congo. Nanga mobomi ya suka bomi na lobito sala sitting na ndako nanga bilo boboyi. Na bito kele ko boma bampoko ndako a Robert wa bilo boboyi. Tolanda Moïse Nyarunga bobino boboyi, tala ndenge to tikali be mume, tala ndenge to tikali be lela, lokwa biso to ko sala action te. Ande ko langa to analyser ni to sa pola mboka la biso. Soki to lingi président Eli a faillir te. Bolanda bakamonga na biso bilo lelo. To sungana, to bengana, to kota la CMI, to bima, to sala makamba français basalaki. Bana na biso ba ali prêt. Ba kozela, ba bande opération. Opération Sauvons le Congo. Opération Sauvons le Congo. Congo na biso ba envahir yango. Bato balongo na bamboka la bango baye. Soki boboy ko yokelanga lelo. Lobi jife la kopedaka ko betambela. Mais to retourna na bino na vérification, place ni to kokoma. Élection 2023, ba kozong sa Félix. Yo Twitter kanoko ko lobaka ko sala maté le kuta et ko salama po wala makasité wala maelete. Moto ko yebiso lobi ko sala maté ko salama. Pamba te bomoni denika di mavandi. Botala Bankumu Basangani pour pas maudire Congo, on appelle à maudire Bango. Na ebisi bango boy. Vous les chefs coutumiers miibi. Poya la bino bako chama ko na Congo. Soki boye pona malédiction les autres sont la bino. Bamboka bino ko kufanzala. Tabakase miibi bako shekor. Bino boko ya lelo. Po boloka Congo bolia bangomba ba Rwanda baloka bino. Ba belole oyo. Bino boya boloka ba Congolais. Ngai soki nzamba pesa nga pouvoir te. Soki nzamba ponanga te. Soki atindanga na mabelo te. Pona lo babisakwa te. Lokwa bino boko boya. Boya boloka ba Congolais. Bo fungwa libulu tota biso la bino. Bo koma la capitale. Bo fungwa libulu tota. Chi sense la biso ko mela bino. Ba belole. Koche ko ko tila Kasai. Afia ba Rwanda ki tila Kasai. Bino boya ko lo bato ko fansa deni. Deni azanani. Nga kutu kota deni na ko simbete. Pona na tina seni wana te nga posa na nga et ala kande to l'opération seni wana denia kuta lobi limwe et que la Bujumbura pour constitutionnel et que Kenya to transférer palais du peuple et que la Tanzanie c'est quoi ba député ba ya ba kuta loko yate c'est quoi to tala na biso na bango formule wana to anango un enfant de 12 ans a tellement la violence à kota makila na ye makena pour l'école tala nde ba telemisa monument tala jour à férié biso tokoya pour la libérer Congo. Mais tant que tokoya toko bien la bilo ba Congolais. Analysons hein. Bato bolingi. To boy ba téléphone na biso matoyi na ngelemba. Maman seya nini to sala ko posenga mituna te. Yango na pesi ba piste solution analyse to analyser. To sala méthode ya ba français. Aba la marche pacifique. Aba ba marche abi marche lela. To ko sala sous marche te. Moto la bota ko la mukala kwana na tongo asali o motema nezolinga. Mais tout se soutenir. Marche na Congo ko sala maté. Pour coalition, yango ebimi zéro. Ba sango ba détruire. Alors peuple congolais ko sala marche te lokte ba bomaye. Parce que ba soda ba ko beta masasi. Ba ko kanga ba ko nyoko marche ça la tilate. Opération Sauvons le Congo. Comment to ko sauver Congo? Yango ngala zo ebisabilo na zo bangana ngate. To ko sauver Congo, on va saboter maintenant. Lokwa ba boy ko yoka mbela la biso. Tolobi seni politisé bango ba politiser yango. Tolobi seni etele matoboy kadima bango ba sali. Ya Josar Balonda bango ba boya ki po intérêt la bango ezate. Ya Denis le ko intérêt la bango bandimi allez totumba seni. Sanko ba sango ba exister les souté. Et là ko nyoso liaka mbongo ya lokuté vanda de pesa bango maboko kombo lango moto. À ce moment là bango ba ko banga opération Rwandais na Congo te. Opération Kagame achali sous makolo la Congo te. Pas des élections de la République démocratique du Congo. Seni Vandaka Kadima Sala Kasi biso totala bisika nini bino na 2023 bokolonga soki boza d'accord tokende mais soki boboy toke litengo to accompagner Félix na ba okipao tio que Dieu vous bénisse ah on la sokisilanga. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Missap électrique. Merci na Pape Joy directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parabe Misso Babiso mon ami de tout l'état Dieu le solantier que Dieu vous bénisse. Ingeta la bana Vuluzi Matondo et comme la bilo bakoko Lumumba Bananze Zalando pe bakoko Nzalando. Merci encore une fois la JKM Manananga les États-Unis d'Amérique Anita Babe il faut
Fokuyo mana nanga na kunjana nanga équipe pour la terre. Merci encore une fois la maman Dolo to kozela kaka mitoki e koleka makasi bande kolanga ito sunga Congo tozana besoin ya motote to ko finga te likunya te kanda te kasi to bundela nde ekolo to bundela ekolo ba Israélite bakeleki de l'Égypte mais biso ba Rwandais bakoti la Congo mabele keite ba Rwandais bako envahir Congo biso to bunda. Merci encore une fois la JKM moto la mato imangonga kwa kinase soko lingi to analyser peut to ba solution to si salikambo le lombango ingeta bala mvuluzi bye. Florence Yamatondo Mido, merci pour une classe. Na mokite na yo, mamour.